Tu au monde ebele ba obenga benga na ba live wana ba femme insensée ba maman Bostra ba femme insensée bakenda kotondisa Bostra ka pour na ye pe papa Bostra ngona ete so alandela bandimi yango to asala kaneka prière pour ye pe mbongo ekota. Yo comment t'as sous pasteur? Na pasteur faut na attaquer. Pour ba femme insensée wana nyonso mona na ba live ba benga ba finga kap. Kota Bostra mkomsunga na kota bango tu bana Bostra. Nazolinga mikomsu bakanganga ndoki. Bonso na monier pasteur wana Bostra bloquenga. Omoni ndeza bina batu ba prier nga na okota na ocha ba commentaire na ofinga kaka. Nazo finga kaka ye mon pasteur wana et puis makam na bando koma. Il faut vana mndalo bate, je me suis fona sala émission moko na te ya ba mama o baza a. Ba femme insensée batondi na Bostra. Azuite. Eza 10 ans, eza 5 ans, eza 15 ans. Yosko bando kenda poto zo derrière combien? Neti ba mida derrière la caméra fia koka. Tuna ya zo ya combien? Et c'est soit zara na mukanda mekala déjà cha munoko. Bango tu balora bangunde. Bakima pasi na Congo na kina se retrouva attaqué poto. Neti SNA bien. Wana na yebi. Ye même na théâtre ba boya ya za oye bata oloba français te. Ozo comprendre. Parce que yebi sanga bango bana mukanda te. So Karina Zuba CPA na. C'est tout à fait normal. Colombasso. Sale émission. Tala ya sa émission angumbe la mbatiki moi patio. Bongo patio tika ngote ndebe. Ekweya. Asala tala te. Pour moi si olibungune ekweya ezala oasi. Ya sala ngadeli ati angumbe la mba. Atika oye place ne na style ya scène. Ya scène ya mudansa atiki patio. Sko patio botu na ya tika ngote bwana. Ekweya itana atika atikango yaka ntinenga yaka alati baba wana bombi mipende na salite wana zipango na bafile nga alata couper na zipango na file te ye po alata couper bongo to jipifa mona ate achaka ba aza esclave ba file abomba salite na ya nzoto ozo comprendre sko aosenga nga nalata pe mission natika libumu tete ninenge ya tikaka nalata na single amemi ki mu dansa na réseaux sociaux abosani ke awa atana niveau à liboma na nga ya suka na kola tateni wana te ngena réseaux sociaux atomos lengo poster ndenga la poster il fallait pas yo baki trop pona libala ezate libala ekufa libala ezate bazo Angelica ba boma Angelica to basala libala ezate libala ezala ngote pole libala ya tena meko sakana na ba psychologie ya ba sans esprit na ba insensé ba s'emporter pe donc voilà mutora Karina ngandi mate po ebiki ezate lo ezate ba te bele ba ebiki lo ezate ba ondi mama na koma ete net nga peso za mutu nsunda komaki na ngana zomba mo téléphone monsieur Panzo est-ce que c'est vrai et c'est YouTube zatala kabaninga kwazo maele Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien.
Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais sauver le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à Ken. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend à beaucoup de la biso dans Sarato la TV, chaîne Abino d'actualité, chaîne EP Sarabino, news, chaîne Le Belarabino, Bosolo, merci Boza Ebele ya Rolanda biso na Sarato la TV, na ba téléphone Abino, ba ordinateur Abino, ba télévision Abino, S50 on a zara liboso Abino, talara Abino, bondima ko tsanga na ndako Abino, ça qui na senga autorisation vraiment Boza Ebele na pesibino ba meilleur V, bon comprendre tout ça en janvier, ba bonne année zo continuera, ba bonne année na bino nyonso ba abonné ya Sarato la TV. Merci pena ingénieur Arsewa Zali Bongo Sima ya caméra. Bon délivre bon c'est que Jonathan qui vous na 10 amis bali 10 000 bondo mes condoléances na Yosta Utayo Bungisa papa Kulutu na ye vraiment on est ensemble 10 000 bondo. Voilà l'émission lelo vérité na yambeli bino bongo mbingazor de la presse maman Sarato la tout le benano selon actualité zo obligé biso actualité ya lelo ezali que grâce na Monsieur Panzou na Isabino série grâce et Monsieur Panzou bazongai na holinga to sola ngona mama Sara ezaya solo to ezaya lukuta na ko informer bino pe lisusu Karine Mokonzi azwaki mukanda depuis Belgique azwaki mukanda na ye mais elo ba maebele bandeko bazomi tungisa est-ce qu'ils a mukanda ya solo to ezaya lukuta lokola pe mama Sara azali moko pe alobakama makambo ya Karine yangwana na bengi poto na kosola na ye yokozala vraiment kitoko mais avant na la Sabino invité na ngatika na remercier maître avocat Kadibo esprit libre autotombe mon vieux otokoloba lelo eleka otokoloba lobby BBC miel depuis Canada na Montréal wana babi mosimo ya pembe wana basa ba vrai ya problème kindi na dejilembe depuis Matadi fiston mukuta wanzambi mwana ya walesa ya solo merci na yo pe pona cadeau ya bonne année et salaki ngai vraiment kitoko Montréal soki oza même langage na ngai fungola déjà plateau na ngai bandeko ba découvrir maman Sara bonne année. Bonne année Paulin, bonne année na babone na biso, bonne année na ba sponsor nanga. Majabu Gospel et puis Azur, bonne année na Tata Po et Fapekato, bonne année na Maman Gina Amatou, Motima Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Bonne année l'équipe technique nanga Mobimba, l'homme selon mon cœur, Papa Diego Milito. Bonne année na bana nanga, bonne année na président Bébé, bonne année na présidente Maman Nathalie, bonne année na Sol Mbemba, bonne année na Dalia Onyema, Pamela Kabedush Kalala, Papa Edi MK, Eliezer Kanusara Abouele, bonne année na Bino Rose Bonga, bonne année na Ozia Masamba, bonne année na Maman 4R, bonne année na Nana Bafana, bonne année na la Chine, bonne année na Karine Mokonzi la baronne na mobile na père ba petit eka, bonne année na ba chroniqueuse nyonso na ba chroniqueur na ba youtubeur, bonne année pe na ba influenceur nyonso ya Côte d'Ivoire pour na Congo influenceuse ra moko ba influenceuse nyonso ya Congo et ya Côte d'Ivoire na ba influenceur bonne année na ba tout et puis ba héros de l'ombre nanga abonné nanga partout Instagram TikTok bandeko nyonso tout au bolinga Sarato là bonne année na bino pe Paulin na plateau en tout cas bonne année na batu nyonso tout au bolinga nga vraiment
bonne année, merci beaucoup pour l'endingo yambinga isusu na émission na biso ya liboso ya 2022. Merci maman Sarah, bonne année na président bébé, maman présidente maman Nathalie, bonne année na bino nyonso, vrai ya Sarah to la TV. Maman Sarah, bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonne année le kingdom. Kitoko makasi malgré biso to fêter tozo aménager ka molo malem. J'espère que fête les allures au fêter. J'avais ça dans mon. Non, fêter ton aussi ça quoi aménager. Tout ça là moi réception, moi quelques personnes, Tolé, Tomélie et puis voilà. Voilà, merci maman Sarah. Marqué Nicolo yo, vous avez qui vraiment to kabwani 2022 émission ya choté na lingi lelo vraiment to mirana ko parler par rapport à actualité ou écouti na réseaux sociaux maman Sarah awa ne bandilo to pesa Karine Mokonzi ba bonne année. J'espère que nyoso ile ke pas Karine Royer va kota na courant. Ouais na ko yeba. Na lingi yebisa biso vérité. Karine Mokonzi azimu kanda to azimu kanda. Il faut déclarer nga kutu. Faut déclarer. Soit déclarer nga te na la kele mabe. Faut déclarer nga la Belgique. Il faut. C'est obligatoire. Et comme obligation. Pour azana droit à déclarer batebela déclarer nga. Déjà Fivette Bisuba ba écarté, Fivette Bisuba. Aza écarté. Nga moi arrive à porter nga za azone chance. On va déclarer. Skotande nga ba déclarer nga. OK place non, quelle est la place na? Voilà maman Sarah nalinga na nous confirmation félicitations na e ndena lobara bato basara motema mabe de fois motema mabe poussera loboko nzambe apambola mutu rapidement tala ki motema mabe na bino ninge pousser nzambe apesa Karine Mukanda parce que biki réseaux sociaux mon baba seka Karine pona Mukanda fisa Mukanda okotula na poto boye na boye nzambala la raté Karine Azumukanda bofinge suni bofinga yesu sunini nzambala la raté Karine Azumukanda et ya liboso ngaki na confirmation ndemo auto confirmer biso boye pona ko toze la baya ofinga e mabota poto ko tasiko na ba détail maman Sarah olandaki live Yvette na ebité sur ozo kita bisuba Nathalie était ndeko na biso ya mwasi ngana za orchestre nde bato balwa ke Natala ratete un bon youtuber za tala kabaninga kwazo maeli Natala kabato mais ces derniers temps tellement zaki occupé na aménagement natalité. Voilà maman Sarah ndeko na biso ya mwasi Yvette akosenga Karine a posté Mukanda o ya ko yebisa bato ki azui azaki zengi combien de personnes basi ba poster ba documents na bango combien et ça na Mukanda éviter mama Kongo pas relongi mabe et ça na Mukanda mi d'accord na Mukanda mama Emily elongi mabe musu ye wana asazi Mukanda bato tout soit disait baso Mikanda na poto ba na réseaux sociaux basi ba laksango makwakala elongi loka ngembo asazi Mukanda alaksango de na réseaux sociaux batutu wana o babeta tolo to wana poto ba laksa Mikanda ba nango pourquoi ka ya Karine fa laksa bango bazo imposer non laksa bango etant ki banane o andimi te on s'en fout et alors on a lobby comme na ngama boy na visa ya boy o andimi o boy je m'en fous to zela kaka iki azela ka ti jour J bon surtout comme maman YouTube a tima kona Congo donc voilà ensuite maman YouTube a tima kona Congo maman Sarah Yvette alansaki ba appel moko bande ko bako benga pona ko confirmer pa ba yeba sala kana poto ba yeba yibi makambo ya Mikanda yango maman moko alobi ki amoni na Mukanda na soki ba FK soki ba bilo mo bongo Mukanda na ba pesa rango par parent belge Karine abotite abotata na belge moko te akoza Mukanda wana ndenge nini kasi mutali moso azo onde Karine miracle et pas nzambe tout est possible mutakoza na sida aye lelo bakange na sida lobi ba Yesu kana même laboratoire si désaté c'est-à-dire tout est possible à Dieu
tout est possible à dire, c'est-à-dire Karine Azou Mukanda ya ba parents. Azana Mukanda. mukanda. Noté Azana mukanda. Bref, ezala ya ba parents. Ezala ya ba parents te, ezala ya ngunda. Bref, Azou Mukanda poni ba femme insensée ba mitema mabe. Est-ce que bino kimote amabezani? Ba otala Karina ye poto ka lobi Azou Mukanda na facilité. Po na batu bazana ba sa ba 20 ans na poto na dokite. Ba sepela Karina zo Mukanda te bangonde ba okoma ko kubundisa ye. Yango elekela bango omoni ti omona ebele baobenga na ba live wana ba femme insensée ba mama bostra ba femme insensée bakenda kotondisa bostra ka punye na ye pe papa bostra ngo na yete so alandela bandimi yango to asala aneka prière po ye pe mbongo ekota na pasteur faut na attaquer po ba femme insensée wana nyonso mona na ba live babengaka bafingaka kota bostra mukomsunga na kota bango tu bana bostra nazolinga mikomsu bakanganga ndoki bonso na moni pasteur wana bostra bloquenga omoni ndeza bina batu ba prier nga na okota na ocha ba commentaire na ofinga kaka nazo finga kaka ye mon pasteur wana et puis makam na bando koma il faut vana mndalo bate je me suis fona sala émission moko na te ya ba mama o baza a ba femme insensée batondi na bostra nazo calculer ba prière bazara na 0 heure na kokota kanga de lo na epsio lelo ogoyoka sango na ngana ba capture ebibala ba page zelo au monde na kosola na bandi na pasteur tina bandi minyos tout na batonga na ebi ya ba femme insensée so na monika akomi na fingi na kota wana beba basila soni ya ba femme insensée ya ngana tuna ke na ninga faute pole prière o batu ba prière na boss ya na mamba solo so babiti na moto babadi ko tia ba moto Mboko to mo la théâtre autant de la fin tout comme pe na tanga suka basala nzamba solo baza sumite sur 10 ba cause ata 2 voilà moi ça babi Mukanda ya Karine eza kunda ya 5 ans vrai faux ate za 5 ans azuite eza 10 ans eza 5 ans eza 15 ans jusqu'au bando kenda poto zo derrière combien neti ba mida derrière la caméra fia koka tuna ya zo ya combien et c'est soit zara na Mukanda mekala déjà cha munoko bango tu balora bangunde bakima pasi na Congo na kina se retrouver ke poto neti SNA bien wana na yebi ye même na théâtre baboya ya zo ye bata olo ba français te ozo comprendre parce que ye bisanga bango bana Mukanda te so Karine Azou ba CPA na c'est tout à fait normal. Voilà, merci maman Sarah. Est-ce que Bitumba mais Kamba Bostra Paulin wana nde otika na otika te toko yambela o yango toko luka vraiment zoom susu na pasteur wana après na oyamba tout ça l'analyse pour na yango mais est-ce que maman Sarah Bitumba ni ba izara na suka te guerre de 100 ans mais guerre de 100 ans tout le monde a 40 à 46 là nani suba zo bundaka Yvette Karine azo bunda nete mais yi toujours sentir ya zo bunda saka Karine Yvette aza mutapasi azo luka vi na kombo Karine na lobango te Yvette bisuba ayaka koluka vi na kombo Karine ba fantôme ba histoire to ayela biso ba scénario ayaka ne koluka vi yango azo continuer posséder na saka one soki Yvette atiki mamba Karine bautani bautale aza moumbu vine mobimba fingaka Karine azo continue ça Karine akangena na bombo mo boisa akomi esclave sans yeba esclave en même temps ça les publicités promotion kombo na ki bongama eza esclavagisme ngana ebisaka OK Yvette bisuba auta na famille bana misala descendance ya mama na bango bazalaka ba mama ya bakoko na ye bazaka bana misala ya bamindele o bayaka kovanda awa bayaka osala ba misala bazaka bana misala en même temps bana misala mindele babima na bango mindele bazongi batikala na bazeli nde baboti ba mama ba Yvette bisuba génération Yvette bisuba ngo moni oza mwasi oza kitoko koki ko s'en sortir oza pe mayele mozo kokate olingo za ka esclave mutu asoko ba oza l'esclave à Karine et ça descend des aliens
Maman Sarah eza na photo moko na monaki Karine moko za posta ki photo na ye mais baloba test na ye ezaki vraiment trop profond ko lobaki aza mwasi wa nyokoli baninga basi te akosite Karine anyokoli baninga ne basi ba mama Emily Karine anyokoli bango baze belé Karine anyokoli mutu to alukaza la kalo kwa Karine anyokoli basi belé akosite so talika réseaux sociaux mona ke Karine ti lelo azonyokola bato tala Fivette Makolombasu alala la muki akomokosa bato ake Londres doye pa refarane poto o mona te wana ba olandani Karine anyokoli bato makasi tanyokoli bato là c'est vrai nyokoli bato est-ce que le rôle yo nyokola bato eza te faut rappeler bato kanyokoli bango eza mabete il va te lever le moko bi Karine apostaka na bazana mobile nyambe tout va nzoto na ye apostaka yango ndenge nini mukanda o eza kutu papier akoki ko poster te par là akoki ko poster te po kongola za motema mabe ebele bako bandoluka moyen nini baluka ndenge onweri aza maeli abimisa te. Voilà, merci Maman Sarah, tozoko baka elongo na yo, bo s'abonner, bo aimer, bo partager. Na ma solo apamba, na betoli solo, na ma maniki. Na ma solo apamba. Ba femme insensée moko ba benga o te bisone tozawa. To tukela Sarah ngunda na poto, Sarah fa voyager, boy na boy. Wana ena na bimi prison. Oui bini. Kande ba yoka, ba monite, wana kutu ya koyoka. Basangana bakenda parquet côté dossier zalaki mutu bocho bimisa na prison to mona en ambassade à Turquie ba bia zokima basisko ba émission ana bando yokisa bangonde basa poto bazalo bato kanisa to lukele ngunda il faut ya Grèce oki il faut ya no Brazza to solole passeport ya Brazzaville to solole passeport diplomatique pour nini po ba yoki kaka. Or ezaka faux ngasko dossier sila c'est na ke Turquie c'est na kini ba rêve na bino eza ba rêve na ngate bango ba envie ya rapoto na biso Karine nyokoli pe abato sko mamba bonga tangande na zaboye so na zui visa na représentant ngote bako lukelo moyen ni penda ba ki okosola ta likamu na ambassade na motema mabo kongola zanango balakisa te malamu mutasutuka. Donc Karine soit dans la mukanda na a représentant ngote sera représentant ngo erreur grave pour jamais ba otiko ça l'émission bravo Karine ozu mukanda ba osala te ba oluka ba moyen ni oluka ko créer Karine ba problème et attendre etina ndako obosani ke na batu basala cagnotte basala ka basaila ka nini mama kongo mtasala kango pétition pour ba refoulé webi ke batu basangana ti ba porter Karine plainte pour ba refoulé zo mona niveau monté ya maba congolais bongo Karine azu mukanda posteler bango batu ba vai na poto ba umeli bazu mukanda te ba boma ya otala donc eza elo a bien likanisa bien sera ndimia créer na discrétion pour na mukanda na félicitations. Voilà, merci Maman Sarah, félicitations félicitations à Karine Mokonzi pour Azur Mukanda et Zazarte beli bakende poto bazwa ya ti lelo na bazwa te mais yozui na bokaso bakomi banene ya kelokelo bazwi mukanda te ba mon nene ya ketoketo malamo bino ne problème ça kasi ketoketo te tango zwi mukanda te ba mon komi nene ya oui na obi mserkambwa na yale balika monene oyo eza na ngompe bongo te. Voilà Maman Sarah capture moi ezotambwa na réseaux sociaux mais c'est pas nzo en grâce lokuta bazona na sisi question na ngati bazongani te mais muta chaki capture na ezayo muta komaki yango ezayo ngana femme triangulaire ngana muta ba triangle osana te ya mabe tande na pesi bango matière pesi bango matière nalingi yo confirmer avant to kotana na bandeko ba ko finga déjà mais c'est pas nzo bandeko ba ko loba déjà pona libala ya grâce nalingi na no confirmer biso idée on ezwaki yeli wapi ofandika boyo komimbala moko po yebi ke grâce na mbali na ye bazoyo kanate na ngana tala cerveau ya bazoba ya ba youtubers na ba youtuber
cerveau mokie tande kangi bango. C'est-à-dire média na biso ba vérifier information te. Na kosi réseaux sociaux pima ezui na ba page ba ocha ba face. Oh c'est faux. Panzo alingi ata mokie te ko kamaka grâce. Je confirme. Mais moi le big panzo luki soki combien de sim wana zo benga grâce a changera ba numéro nyo so nengo yebeli grâce mais erreur yo tozo ba capture ya ndenge azobondela ye. Pesa la e lokumu panzo alingi te famille na pe lingi te famille ya panzo c'est ba comme le on ndenge moko parce que kolanda ndiko na biso mura parce que ya mi benga déjà porte-parole la famille te famille ya ba grâce ba boyite parce que boso ba kosa ye ya ki o ba sangisi mbongo ba pia monga ba bazong sera mbonga libala ngoto ozela et ba bi famille wa papa na ba boyi jamais c'est faux Mike bazong sa mbonga libala non izongaka alors bazong sa mbonga libala panzo alingi te famille ya panzo alingi te bazongani te c'est faux panzo azobonde la grâce te c'est faux alobaki bien mutu na muta sala vie na ye nga naza témoin oyo ke moi molopo aluki na tia bango en contact basola na panzo nga nazala témoin panzo aboyi abi alingi mama Sarah nalingi makambo wana suste d'ailleurs apekisi kutu nga abi d'ailleurs soki olinga nayebi keza musala no j'ai pas droit opekisa yo mais meka un peu kotika dossier oyo po apparemment yo tango ozoloba ozo alimenter dossier histoire ezozongaka na réseaux sociaux ata po na nga na sengi otika kolobela yango famille na nge elingi te grâce à la vie na moi aussi je fais ma vie il y a plus rien la vie continue yango message à bandu on a message et l'opposité tant appelé ce message on a le yo le 8 ça la nani ça ça y est nanyati bango elo moka mokie réseaux sociaux paniqué bazonga na bango te c'est faux bazonga te obe siko lelo nde na kangi ba youtubers na ba youtubers ya lokuta po muto postaki mama Sarah na page na nga bazonga ni pété mais lobby na mona ke émission ya bato bazo féliciter grâce lelo ba changer o ya lokuta famille ya grâce elingite na simbisi bango mama na et la kisi qui est biso tozoluka information te to vérifier maman na touche parce que ngai tango na mona bakomaka makamba mbongo famille ya grâce faisons c'est la panzu mbongo bato ba maele o mona ka émission na komaka mba moko o mona ate na vanda kibe biwalo zo komela nali na komaka mba mona na suis réponse nga na vérifier tant na yoki bato ba komi o panzu o bon de la grâce na lukaki na yeba si réellement jamais donc panzu ana besoin te yao abimisa ba preuve ne bato ba oloba sambu sa grâce te akati yango ka bongo grâce fait sa vie et pas sa vie na ici là pour ça na écoute eza makambo elongwa na réseaux sociaux mais olongwa te parce que grâce na ekirine dika na ya bakizengi ya bazo du jour au jour babota ba problème au mon la vérité ko bimati ndenge bayokanaka ke bakosela panzu alinga bango tu ba secret ebima tozaka kaka baseko kobima ndenge bakolobaki famille ya grâce ebisi ya futa amande po bazonga na boye eza nango lokuta c'est faux ngana s'informaka c'est faux ba youtubers boaso c'est faux archi faux mama Sarah yo moto kosola na monsieur panzu ndenge ozomonela anteke mopanzi sango avenir alibala ozande non au début panzu azaki na bolingo ya grâce nde na banda osola na ye omona air moko non maman Sarah koloba mabe mpona grâce te abanda opekisa nga so ayoki neti atala émission moko boye naloba ye mabe maman Sarah olobi mabe mpona ye pourquoi aza fille moko nalinga mingi apparemment au début il y avait l'amour mais après tant bayo constater famille a ben sensé après avoir enregistrement ya réunion à suka pour réunion na suka basalaka nde po bazwa compromis po libala e continuer mais na kati ya réunion wana nde ya kotalisa bango ke libala fo ekufa pense en tant que mobali malamu mpona nini koenregistrer famille mwasi na ye non c'était important pour l'accès ayokisa ngo na famille na ye nga natunaki question na privé pourquoi enregistrer réunion wana abi na enregistrer kango parce que nombre de personnes tozalaki na réunion wana eza famille mobimba te nazwaki yango mpona ntinda mpe na famille
bato bayoka compromis nini tozwi ya malamu tobongisi nzoka na kati ya réunion yango kobongisi ezalaki te bino mo bomoni famille ya grâce ndenge base comportaki alors famille ya Pandu mpe c'est décidé baye osala baanalyse na bango bamoni ke grâce alingai mwana na bango mpona intérêt ya bavoyage ya makambo ebele bastope tout donc Pandu nde na bandaka kosolola na ye na lelo avant réunion azalaki na bolingo mais lelo mpenza seke yo bato bazoya kotyela biso makelele bozela na pokwa nga nde famille ezolobela makambo na ye ya koloba bozodistra biso ezolobela ye makambo ya koloba kotisa ne lar na ye ezobande grâce parce que dossier na ye ezosolongwa na réseau sociaux te likolo entourage na ye ya pd na ye wana donc eza mwa mpasi dossier elongwa mobali asamboa te mpona voilà mobali asamboka te mama Sarah nalingi na tolobela mpe moke dossier ya pasteur Denis Lese prophète Denis Lese aportaki bandeko moko ya mibali barigo soki rigoleki bango bato oyo bamemelaki ye jackpot mpo balingana na penyete mais alisaki bango lar te bamisaki bavérité bavideo nyonso ndenge bakendaki place jackpot azalaki kongo eza pa kongo ya na pasi ndenge Denis Lese akendaki koteka kongo ya na pasi kongo ya na pasi komona batata mibimba boye bosalaki mokala eza kimokala eza condamnation mukala professionnel ah bravo na professeur Pandu toujours là mukala professionnel ebi ke eza pasi mingi pone nakoki kosupporta yango te komona bandeko ya mibali boye kozala mikala ya kolukelaka bato basinganaka ntia baza bayoutubeur nzoka baya mikala komona susu paster te nga akende église te na ntina baloba ne jugez pas ne touchez pas à mes oins donc nasuki ka wana mais kongo ya na pasi bato pena bakoma ondima kokoma mikala mpona mbongo azwi mwasi oyo aki apesi oyo mpona mbongo epuis bapapa mibimba mpe basala yango atekela patron na ye basi c'est tout à fait normal donc soki lelo bakomi na justice bakeka bapotana kaka mbongo eza te mbongo ya pasi na Congo bango moni bato baosala ba n'importe quoi. Voilà maman Sarah maloba ya Denis Lese batuni ye par rapport ya mutakala ya penyel Denis akolobaki ekoteli bapele pile na bakonzi bakobenga ye ya sakane kop asimi na ntango asuka na ntu ebiso sur 10 toa na ba 2 pasteurs obaotambola soki lelo babi babongola yango bazwa place ya Mike bapesa yango Denis pas place ya Denis bapesa yango place ya Mike oyo Denis akosala akoyoka ngo ndenge nini. C'est ça le problème, nous sommes des humains, nous sommes des bantous. Allez-y comprendre to comme na biso kana temps de la fin. To comme na biso na temps de la fin ah on est au chité ah on est au kabona ngana maman Sarah j'espère que na ba délire tout bosalaka. Est-ce que ceux qui paient moto a sali monsieur Momboy à chrétien ça la va passer? Non, ça la n'a pas cité pour un peu na chrétien makasi. Nga mo kutunde comme kate yanga ce qu'on a ça là à la gentillesse. Un chrétien en rirant. Un clasha en rirant. Nga to kate na okanga yo wana sola monoko na sola mapeka na samoi. Nga ce ko bongo te nga en douceur, en clashant, en rirant, en climatisant, en fraîcheur. Maman Sarah, Natala Guy, monsieur Mokonde, on a vu sur mobile janvier, open à Pessi bonne année, Magali Kongolo, Bavandi la guinde, on a vu sur mobile, Mora, Amen, il faut badutailler, et ça qui vraiment bien te passer na mawa. Mais en retour, il y a mon qui m'a bé. Akofinga, Longoli Bilamba, Zolela. Et ça, il est pas passé. Oh, et ça, il est vraiment passé. Ah, il s'allie bien pour Magali Bo Bandela Boran. Bandela Ko Magali. Ah, on a raté. Vidéo, on les a supprimé. Hein. Pas bloqué, on a capture. Ah, Magali Bo Bandela.
tika boye mo asali nini mo alongoli bilamba bi bozana na longola bilamba pona finga bino po tanto kokoma na leta nga mo na zi video na pesi leta ba niveau to komi nango oyo muto akomi kosala émission azolongola bilamba est-ce que libomadi tozonge pas Fabregas on ne complique pas les ignorants carte batama bomo fait pesa ma pesa bona réseaux sociaux amour faut bazongo ba fife na bien même na niveau ya liboma ya général Camille Makoso akolongwa bilamba na caméra te déjà na caméra na single ba les karaté oh kizengi ya makolombaso fivete alobalanga late émission sala lata na single ana mo sa ndumba to mona o teni ya mu dansa to ni oh senite oh sena mu dansa te oh batu mukile talaka batu fona lata bien boye couper na lataka braka se na lataka elamba mukuse na lataka mais oh fona zala nda boye na otalisa kinga ki madame yango. On ne complique pas les ignorants. Les Fabregas maestro le bateau pesa bato ba carte ya liboma mutu tala makolombaso sale émission tala ya sa émission angumbi elamba tiki mwa patio kongo patio tika ngo tendebe ekweya asala tala te po moi si olibungune ekweya ezalaka oase ya salaka deli ati angumbi elamba tika oyo place na style ya scène ya mudansa atiki patio sko patio botu na ya tika ngo te bwana ekweya itana atika ngo atika ngo yaka tinenga yaka alati baba wana bombi mipende na salite wana zipa ngo na bafile nga alata couper na zipa ngo na file te ye po alata couper bongo to jipify mona ate achaka ba aza esclave ba file abomba salite na ya nzoto ozo comprendre sko aosenga nga nalata pe mission natika libumu te ninenge ya tikaka nalata na single amemi ki mu dansa na réseaux sociaux abosani ke awa ata na niveau ya liboma na nga ya suka nakolata teni wana teni ya bami dansa teni ya prostitution teni ya ville bango bayaka kosaki ndumba na réseau azo continuer prostitution na réseaux sociaux voilà donc ngai batu mususu ndenge olobaka etomboli bilamba muka aza pede ta mususu azoluka bamarché c'est normal bamona accord bamona mwa libele ne ekoli voilà. Voilà, tu comprends. Merci maman Sarah. Tu connais au Kabouana yo. J'espère que message encore par rapport à ministre le Bélia. Ba chroniqueur boluka information. Na sakai na bino makasi. Ngam na koselo kwana ke babungisi te. Na mekai na moni réseaux sociaux vandi ngape na zaki na ba ménagement na omona coopératé. Tena la. Obio boko la bango. Soa. Karina na kocho bien. Ere mariage. Yo kelo na komaki. Ere mariage. Grâce zwa maele mato eleka mutu te. Kabouane kirindika. Voilà. Bon continuer le bal à bino malam. Dora 12 triangles triangulaires perpendiculaires na nenga 24. Ekangi bato. Mona tenga mona zonga isu na live na 0h. Pona oseka bango ta bazoba. Vous comprenez maele mike. Nasko bilo abongo kota. Non, kuda mida gangi. Apostete. Oh. Est-ce que le zolo baba postete oyo ya solo? Atomboki mabe. Atombogele. N'est-ce comprendre na réseaux Atombogele. N'est-ce poster. Ndenga la poster. Il fallait pas yo lobaki trop pour na libala. Libala ezate. Libala ekufa. Libala ezate. Bazo Angelica ba boma Angelica to basala. Libala ezate. Libala ezate. Libala ezana ngote pole. Libala ezate na meko sakana na ba. Osarika na psychologie na bango. Il y a ba sans esprit na ba insensé, ba s'emporter peu donc voilà. Mutora Karina ngandi mate po ebiki ezate lo ezate. Ba te bele ba ebiki lo ezate ba ondi mama na koma ete. Net nga peso za mutu musunda komaki. Nangana zomba mon téléphone. Monsieur Panzo. Est-ce que c'est vrai? Et c'est et à faux. Ezwa ina nene ya. Na mwa mulopo kutu ndenga mona kiango. Ezwa aiba kezalo. Ezwa ki mututu. Te mulopo ezwa ki ete. Ezwa ete. Yena esa ke vérité que Panzo aboyi kosola. Aboyi négociation.
Maman Sarah na itoki ka bona mais question ngo yelinga siko. Makambo zo bima nyonso o ezali ki mo mulo pa kotonga grâce na. C'est faux. Ezaki ya lokuta. Preuve ezate ya lokuta. Eza kopa malika mutu kisimbi. Kop na ye. Na bato aza na bango. Voilà dernier message nous pour l'émission Lilo. Tena loba mingi te. Émission c'est merci bingo ya binga. Merci. La bangila qui déjà passé à Te, photo te. position zo qui on tali na no caméra tali caméra. On est regardé na ba axe. Kuya la caméra apa. Te. Kuya apa te. Eh. Donc merci na batinyo stu balandi biso. Merci na yo pour l'émission qui te retosali quoi. Merci maman. Journaliste, chroniqueur, youtubeuse, blogueuse, il faut s'informer. C'est ça. Faire information côté na terrain, s'informer au yeba. Si réellement mamboane est vrai, avant ça l'émission. Voilà, merci maman Sarah. Merci pour notre bébé ça mitou ya batu. Ko chabiso na trouble. Nako baby sape sous nako tia sous trouble mon kala mingi ta ba ondima na bango ba ba sa pe ba coaching ya Karine coaching ya Karine na mo ndé Karine azolu ngati ko ngo komba descente descente balwani Karine ngati ke le mo elo mo bo ya mabe te na ntikana ko lo na ko kumisa Karine na député futur député donc Maëlle na mo ni neta vikle abu makiti ça il neta noir tito ça il me semble la hauteur na misu te au monité que na pas le responsable très douce tendre mais vérité beleka kasi ya la vérité plus que vérité. Merci na ba abonné nyonso ya Sarah Tola TV, merci na présence ya Nikrete Tangwa, merci na ingénieur bon de livre bon c'est qui merci na ingénieur Ars wazaki bongo sima ya caméra, merci na Jonathan Kivuna maintenant déjà ba garçon nyonso pourquoi pas na BBC Miel depuis Canada. BBC Miel moi si ya Pembe maître Veka Djibwe bande ko tout balinga problème qui dit nias bola mobile ya Pembe les amis des problèmes qui